Mais c'est égoïste, c'était quoi bino? Pourquoi on a passé? Pourquoi on est égoïste? Le lingi batoté. Même mission n'a pas nos lingi été égoïste. Pour créer News Age Music. Ba petro ba autotement na sikoyo. Ba faire Robino, Fabregas, Héritier, Déplique. Bangonde lelo il faut mettre na Olympia wana. Pour tout ça la G. G Asika. Oh bete déjà, oh na pourquoi nga bango tena combattant, ba li ba na bango. Ngana ali awa atala na lima ba combattant. Ngana zali intégriste musical na pour ma petit. Oh bah ici nous génération. Tu vois ma solo ngo. Nous te passons na petit. Est-ce moi réponds quand de salinga. Te yugo sénégalais te quand de salinga mo. Mais puis monsieur congolais mboko yo. Ça tu s'occuper de tantôt. Fâché du pouvoir. Nouvelle ère. Ngasa musicien, ngasa rocker. Oh changer jamais ngai. Soit ngala ba monsieur bina kombo to tele mesika moko. Ba hôtel matin. Ba ko ta sima ba zu fatire ba kei. Na mo la vérité solo. Total. Le la zone. Musique qui est à la sourde. Moi, ce que j'attends que la musique est jeune. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal et surtout un service de qualité. Poulet au makala. Soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h. Accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Excellent fidèle internaute, merci de nous renouveler votre confiance. Nous sommes très heureux de vous compter nombreux en train de suivre bien sûr votre site préféré, le www.africainfo.net. Merci beaucoup également à tous les amis de Franck Stemai et papé à travers le monde. Voilà, aujourd'hui, nous sommes revenus chez vous, mesdames et messieurs, avec un autre invité, un autre artiste musicien aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est un grand leader qui a beaucoup fait aussi dans la musique congolaise, mais il vit bien sûr à l'étranger. Il est parmi nos diasporas, mais l'artiste est maintenant à Kinshasa et on te profiter de l'occasion de tendre un micro. Il n'est pas très facile à joindre parce que Azan a un agenda très chargé, Azan a bébé à ça, mais aujourd'hui a préféré couper sa chance. Tout n'a quelques questions, ou peut-être et que vous allez bien pour Nabino ici avec beaucoup de plaisir. Restez branchés, installez-vous bien sûr confortablement sur vos fauteuils parce que vous êtes toujours heureux par rapport à cette émission. Il s'appelle bien sûr Lita Bembo Libeki. Bonjour. Bonjour. Et puis bonne année. Bonne année. Na notre équipe de Yawa. Biso tu zali cœur moko. Le matin artiste aux amboka na biso. Pour le bien diaspora. C'est pas diaspora on va mindele au lobion. Tu vas congolais kaka. Merci papa. Bana to botta mina mboko to koni ngaza mona leo. Après comme lipopo comme Zaïre comme sous Congo DC. Sikoyo to rais se peut accueillir sikoyo Fati bon on est au matin micro. On a Fati ça peut pas compliqué quoi bon. Merci vraiment de accorder ngai oyamba. Ouais, très fan na yo. Tant na ngele kuna. Merci beaucoup. Na malili sala kana vraiment ebi ndengete succès ni osala kuna te. Ah, merci beaucoup. Tamso na nzela otambola wa. Lokola ozana chaîne na télévision te mais na diaspora monde entier. Donc ozali kozwa
tebaka niko soki awana mboko ya Congo bavi oyo osala na bato to ekosala on est 80 millions mais longola to tiaka o batalaka yo awa bakomi pas 300 000 mais na mboka bali plus de millions ya ebele lelo so okiti na mboka wana bakoyamba beba bayebi parce que travail beaucoup ça pendant bato sepa na mboka neti osali yo moko nani bakamerameno nebi ko basala ba plan couper ba mona visa qui ça tala visa qui ça yango on est calme très calme to fana kia bo kimi awa o ekobeba ebebi nango te to ali awa mboka na biso mais point mitema na be point ne boy kaka ebeba ekobeba te on a to ali pa beaucoup on peut folie spéciale autres années pa vraiment aza agents spéciaux nangai pour mon aïe merci. Ça me va trop au cœur, Lita Bembo. Non, le showman panafricain. Le showman panafricain. Congolais. C'est un plaisir qu'on a. Merci. Alors, parce que tu as une question moins ébélée, c'est vrai, tu as temps autour de sauter. Mais le volume 1. Volume 1, suite Veroya. Vrai combo na yo. Parce que tu vas découvrir un star, Lita Bembo, au Binissa Mboko, parce que c'est moins belé, mais au départ, il y a un combo na yo penza, oyo, baboté la combo. Au moment où catholique, vous avez un combo na yo, on a comme Gabriel Lita. Et après, tant que c'est l'authenticité, et comme Lita Bembo. Après, entre parenthèses, Gabriel. Lita Bembo. Et comme nos familles, même comme nos artistes. Ok. Le gars dans la communauté que Mobutu c'est que Congo de Wazabangate, Joseph, Gabi Lita. Au tourner comme Gabriel Lita et tourner comme Gabi Lita. Lita Bembo. En tout, Libek. Très bien. Ça peut bien Libek, bien. Libek, on peut alors, on a quand même moto au botam qui artiste histoire merci beaucoup. Mon histoire est tellement moulai. Notre botam na mokili. Lelo bato aloba chasse le kopamba. Yango moté ko démontrer bakamo ko c'était bakate tato kola. Kalaki papa ne faut temps en classe. Ah moi moi si bala. Donc on est c'est terminé. C'est kalelo. Ma bala et comment na bala. Qui me conseille et comment na bala. Mon toko taper na loko na te na base mon kolo compagne comme ngani loba. Très bien. Mais dit chacun a outa quelque part. Asa betid na yi. Abeta misiki ndenge nini. To comment na abdenga nini mais que toi on a conseil ya Gilles avec chance le kopamba. Il y a un que tout vivant le lot. Donc ta musique na chance. Non, on a conviction. On a bête musique na bête na encore. Mon père ne voulait pas la musique. OK. Mon père qui me Charles Lita, ba noble. Bateau avocat, pilote. OK. Docteur. Professeur. Moni oyo batungi sari oyo za tata Raphaël. Notre papa so attendre c'est batubele. OK. Ba sakombi ba kandi ba tepa boni. Bango bali bato baki na séminaire na Malula. Donc c'est un monsieur. Bangi to za la bato. Bangi veli to mais la musique vie et moi na yo ato aux mo sikoyo. Et c'est quoi télévision té. Autant bango ke ata mala boye. Au monde a le futur ne lobby. On voit toujours les passés. On est quelle heure na évité. On est peut-être bagarre ça doit être quoi 16h à 16h30 mais il y a 30 20 minutes et bien sauté. Quand il y a mon samba et bit autre sala. Na autre sala le monde va to banango to c'est moi le sambo. Pour to 40 ans makasi notre sala. Très bien Lita Bembo Libeki. Comme on est à makasi comme on a eu en mboka. Alors yebisa biso muke parce que tangi mutu moko très important pour na biso paix à son âme bien que Nzambe rappelé pembele na ye. Papa Wemba Gilles Chungu Wemba Dio. Est-ce vrai que Yem Tako au monde de la musique? Non, mon c'est un ami. Mon
hier azali l'un des musiciens congolais et matongi oyo comment on Presley bon matongi ba misi balaka te ha bana bakana classe hier aki atambe classe na yo mais aki pe entraîneur hier ali mota ba musique de personne ya lié c'est normal ya ba musique de personne beso ta beaucoup tana kana ye yo pe musique ngane to sa bangembo awa na vis-à-vis awa ngai ba na vis-à-vis sala ke to pe ma master waiza masulumo ko ya mi laitro et que l'epso émission to sala mais bakata a master c'est un gars artiste na te bete sikamoko ngai mena stukas après stukas ni akeza iko mais avant stukas bete kana okeso ya jamais kandi OK bakoyemba fidèle na babisikita ya beta kuna. Maintenant na peso pena goût à musique alors. Nga wa musique tu labo kingembo na biso. Mais koko na biso aka na bar na matete akate tomba na. Ola la te wana kai mais bar fait tourner te. Abeta butu musique ti butu elmo ba kangi e mota ngole fa kanga. Donc on s'est belé au katap Marie José ya sala na ndimi pana kalelina asiko bazima faire festa. Ya roka mambo ozolingango parce que après roka mambo ozo ba jazz style wana après ozoka kwa banzembo ya nene ya OK jazz kana bar wana oko banzembo belé avec le temps bon oko soit il faut faire musique musique c'est l'autre quoi que le la muki au petit musique non faut ça na makila on fait ça là du tout yangwana mais olobi awa le kamo c'est très important qui pamba bazaki pena moninga na yo bino na bozaki bangembo awa na vis-à-vis je crois que belé rappeler bango suma la vis-à-vis ak filmer ak na vis-à-vis ça on a autres hommes na yango mais sikoyo nani pena zalaki proche na yo à l'époque autant papa wemba awa bien sûr mais est-ce que zalaki proche ami proche pena ali tabimbo à l'époque ils avaient bien Gilles alaki proche parce que alaki motumoko mais là que pas na bango jour moko parce que na banga molile pas keninga moko après concert mais ngana ebaki na en face to zakana na ciné Baudouin et là quand ciné Rankin après le cinéma et que le cinéma oh on a Venus et Ngambo mais pas la crèche après film to ko la musique bangembo ngai ba ne pas na mabanga to chaka wana ye na kuja na banga na fani ngo mopela ndenge nini moi d'édition Chandra oya de Pobar Chandra comme ma salanga ici ba tu me pas ami na mo ko tala pa na bango o matamo micro na ko tala pa na bango ye pe ko tala ngai mais to pe ami tango ke mes parents ba komi mité na la province le pas que tu nga moko na oncle dans le sikia ça c'est un gars qui a fait tout le musique congolaise à la boy moto ya musique langage oyo et comme partout au boniko oh keba langage wala moto ko langage abimsaka yo le sikia to fane sika moko to dale sika moko na sika moko le sikia biso tu na Gilles sika moko to condis on ma tête comme un ami mais ti to comme musicien to ka ami OK ti comme na Zaiko ya comme na to ka ami mais chemin est différent tout kutana na biso solaka mais amitié na biso e ko sila tango ya guerre ya Stukas Zaiko na foire voilà la révolution musicale et bandaki ti elo comme yelo boy ba tu comme uganga ngai te ngai bandaki na foire Zaiko aka fort Franco le solo ba to bangaye aki na marché aki na 5 chansons et na hit parade BP Amuno Mbeya Chouchouna Elusame na mettez la vérité mais yo ko bandé akangi mboko mais oyebi oyo un jour sur ce sarali hôtel c'est banda yoka paye yo question yo il faut qu'on nga lobby bon à répondre yo ko nga bisabiri. C'est ça, cette révolution. Mais nous, on est là, il pense que le meilleur ami du monde. Il y a un qui est le Mokolomoso, donc comment il pense en tout cas très proche. Qui ne peut pas d'ailleurs. Pour la guerre musicale au Kabola. Non, au moins, la guerre musicale, il y a une sauté. Il y a peut-être la police spéciale, parce que l'orchestre. Et bandit na bar yaka awa.
bara ngo eza ti lelo yo yaka awa bara ngo komona yaka awa ti lelo ezali na Kasavubu en face ya foyer wana isoki boye okono filmer bar wana ti le kombo yali yaka awa ba vie na window ba vie de wayo ba vie war télé ba vie na yo bowane na window bowane na window ba kolela yo iyo ate oyebi ba evre yali musique za kitoko quand on chantait cette chanson là luka yango na longwe na mboka ye bon spécial il faut ce guitare guitare parce que émission on dit comme elengi photo lo ba to sai mizo sans guitare to ka soda akina zamba sa munduki ya mwana omonita ko banzembo yo tendai ya mama mengi katebo sonate ikambo na tuni awa ikambo ndenge nini la guerre musicale iko kabula bandite komaki bandeko peza na ye papa so to bota mate mama biso ba ko na musique wana na ko na biso ko na biso ba ki famille ko ya babini ke banga nzembo ba na musique wana to kana masolote o ba kaboni ba bundi o akina bar na Congo bar et comment c'est qu'on est et comment le sang est musulman. Ok. Musulman comment ben on est mosquée. Mosquée. Ça kawana. Mais tout est retourné Rwakadingi Isoki Luapula Casamar. Musique congolais, musique c'est comment kawate. Ah parce que il y a une nouvelle cité. T'as combien wa premier vis-à-vis et ya kuna ngambo kuna. Ok. Vis-à-vis elle beso elle. Ouais, matongo. Té et banana Kasavubu na kwa wana. Ah d'accord. Faut tout namo Franck. Ayi bien comme donc quoi cette guitare? Il y a pas de problème pour cette guitare spéciale. Alors on a aussi le micro hein. Comme ça to banana oya nzema papa wendo yembaki. Nalongwe na beya o nalekindeli popo kini malebo dio kosala wendo so papa rose ya boya mboka ya banganga marilisa kulinga te polo kamba yamba bowane na wendo bakolela yo ya basi okele nasi ompio kane bowane na wendo bakolela yo non. La belle époque. Veut dire que c'est bêta. Biso vivre yango. Mais le prochain c'est barbara de paix comment bêta moi c'est là. Voilà. Guerre on bandi wana. Tango sikoyo ba ko sa sikoyo ba ko kiasi. O ile c'est 1956. Donc non malembe lita bembo. Tango sikoyo yubino na stukas zaiko guerre bandi. Alors yona wemba sikoyo esalaki ndenge nini te ko mageno. Bon ebe bakaka. Kaka guerre wana bo izaleka kape quand même izaleka na mukolo moko oyo bandaki penza ki bazaki na Kavasha ngalo ti Lumbashi na zongi na kuti stukas par terre peto na ebi ana kaja 12 ans salaire au fandia folie pour na l'air wana ta zongi na 74 aba 12 ans na ibaka pour soit ça ko le komoko na kuti masanga na concert nakuti fungola ndako yaki na bango nalandi bango mwelo siki ngombe na ye na utaki mbashi papa na so ngina balise bele bilamba pokuna kuna yaki Katanga Rhodesi Tanzania kile kupamba poko wana tu na parler de Loiba qu'est-ce qui se passe oh le sera boté sur instrument pote comment ka suka sileya tu toro suka sileya après suka toujours na pango estimé zate na mbongo na ngana kusoma kwa kitari mibale na ndengo ya sèche mais pour dire unaweza fabriquer na akufata tangwa almas yango almas na bandal sumi kitani mibale te répression banina pana na église bokwango na sima to banisi ko répéter ngana ye na sili moko boye sili ngo yali
style Zambien, Tanzanien, tout ça là. Pasite, yonsana mon poulou, gana kangi maboko, na bayo mwasi asika. Liwale li sempa liwale li sempango, liwale li sempa nakati ya lapango, mwana mama go. Tala petit tempo yo. Ah! Babi yango ngana yena ngo yango yo. Bayaya. Wana kuna instrument ise le akenango. Kuto oka kama solo ya bele kamwana. Akanga biso pepa mama pe instrument wana. Ngama explica master. 2 jours après na tout mbashi. Ba ben c'est guitariste. Lemba Samunga. Baye tokutani bino répéter. Mazima kala stukas. Mais na marché to nzembo te. Ezaiko a joué terrain. Le tu vas aller moto c'est nzembo. 2 mois lokateur sur le moto. Mais bango te 1 an nzembo renera kaka. C'est une chanson. Donc moi so bana baro ya poko mariolo. Yango tu la pongi. C'était comme ça. Il faut te vivre yango. Biso de grand stratège. Nzema la raté. Je m'en foire concert ya matinée sur sa bête mais bazimo ka kala concert ko de sina yango el samedi pour sangatem gasmo ko ne Gilles akufa a motetela a bandi boy tundu tutu titi lo siki ya bandela da maman ya lantina ayala bio maman ya la apesika note wana et puis chanter le mingo qui solo asuke oza note oyo et puis on avait un grand soliste ya Congo comme Samunga oyo pepe kaleti le papite pepe feli andimakaye on comprend andimakaye ba de technicien baroxina bango na folie besoin ça va bafle conseil les zongi c'est bateau comme la foire bango zonga maman ya lantina ayana bio sikonga sikoyo kanga lisolo nakofana nakina shera moko akana yolo sud papa na atikelo pa mobimba akana invitation mais la semaine yona bana bar sikoyo moto so baramana za fanatique ya lai comme il y a des gens qui ont été betaka. C'est bon. Asalanga boy, abetaka mbembe. Abasoka bena nazana simakuna. Siko to koma ka place to koma ka bembaka. Ah mama ima ole o. Beya. Ah kalobi. Luko bule nazwa. Tobina dans seconda abina nabi so ne lembaka le pilolo ya mama le pilolo ya tata non se kotinga na mote ngabi awanga na yembi yo pe opini kasi pona nini yoko sepelisa kanga te itae tobina dans seconda tobina otenda non zembo changer le ngona na bato babimaki bakozonga concert sikoyo comme on avait tozoki na solo te tata moko ya mokongo ana selemba wao fo mona mosabala esali ke okase yete ake partout kipo babi dite mazo beta na foire abi boku no suwa ibo suwa na o senga ngo futa kai bane baye okutena na lo sikia o boye bon abelar ta ba foti bakar bakina kar bango ba même cinéma preuve que tozoko ya alba comme na parler tata akina bis na mo Congo ba ya sandengo yo akina mbongo tata atini de bis to koti wana sikoyo ti to komi wana na 1 heure ba toni me ba me masanga tant on est cinéma baba to zima joie ni makambe leo musique ezoya ba installer ba papa bino to komia ba papa bino ni taboko ndia nano ngana ko kina sano ko soana ye split beta ko kusema dere kama na mirwana yego sabi ngo madera karana yego sala papa mukongo tata ba kongo ba traditionnel ba kongo solo donc pour kasabu bangwana ya zande kwa kingotolo tout ça
pour variété bandi. Quartier. Tu suis musique. Tu yanga motema para papa yanga motema eko chauffer bona mondo yo yebisa dio kwespe ya dina shakina poto mosti ete ya masi ya dede kato roza mika mulua bato ya Congo wana na tribalité puis c'est tondi marié pas sepeli ba peut être ma marié abimi yo miracle ça musique un miracle gabi na samunga oui musique tu bete na force ko beta yo na ibango abandi awa tatoli sur refait ça te yo sur makamuni salama wana tasa mwa akot kwe wangana yebi yepo obini tobina oyebi tena nous sommes petna beri journaliste histoire vraie to beta nzembo wana de nzembo ka moko wana de desert tongo batazo bina nzembo beta kaka wana fimaka yo mwana nga batemi na yolo sud na côté la pesa mabanga wana zalaka côté église wana anniversaire mwana yi le de to longwa ba sima ki ngola pa na bango apesi mbongo na caché sikoyo kwa solo to ba tatana ye alobi pona onera mwana ngai na ilite mabeta ba mbongo na pesa ke na pesa double lango apesa su musique to beta musique ti midi le pongi ali mais pongi ça te vous comprendre donc mon à peu près sur la musique guerre ndika zakana yango pe moto sauva biso to bino zaiko alors heureusement sous micro pour te sur la sous mokelo ko beti musique ma solo beti biso to comprendre que l'État Bembo au sala qui époque au marca époque na frère papa leader et debiso leader Botalikas nous on oyebe bente yewana Botalikas mais avec la Londres aya kiko yewana comment on est bien na Londres azazonga ki sasa sala musala ya poto yo chance yewana artiste leader alors ozaki na ba surtout tali bien te comprendre que époque au sala ki wana bozaki bato belé entre autres papa Mbappé à son âme baba belé mais trop beau ça mutuloko la jenga kate ça c'est un grand artiste au moins na ba FNS au côté na ba FNS au côté na le bien jenga ka na YouTube au comment ba FNS espérant c'est un grand artiste un grand chanteur relation ni bozalaka na ona ye ngana ye au moins c'est bizarre ngana ye mo tinga ko ngai nazaka kala yanke po ngai tiemsa ka remete ngaka mbulu wa somo na kina masa na Kazamara bana iz bana limbwa bana obaka magala ba kina sawa kalamu hawa na kila lingwala matete lemba partout ko bebe ngai gabi munene ngana laki na ba lieutenant ba kimiko na ngai si ngana na ba 17 ans ba lieutenant ba ko za testo à 20 ans mais konzaka bango tout mais to ba kuluna te ouais to beta te biso ka kanai na kanai o me roke o me kisema pa wana cha mateka mama komo nani le ka mingi ya bon uzambongo lobi to sa ko fe na quartier so le moto ko tate moto bima pete to diki ba ko to le kama butwana donc jenga ka na bien na ko ne pe lingwala mingi tribune master tu la pe sika moko mbeti mona momi après batabu na sule salami biso pe tu sais basukas o banzela nzela mais tout dans ka toujours oncle ti akena afizam te vous comprendre ti nza masele que tout tient na poto que to fana pe na ye immeuble moko ah bon mais le solo moko na ba recherche to sali awa
ils ont solo à Kala. C'est recherche. C'est ma recherche sérieux parce que aux artistes monnaie quand même. Mais il y a pas ma casse mais et puis moi quand on ça moi très spécial. Spécial là ça y est. Musica. Ça m'a posé hein. Il n'y a pas de problème. On la pose hein. Tu peux maman solo à mais il n'y a pas de problème. Alors tu vas signaler yo. Na comprendre. Na comprendre. Mais c'est pas na comprendre. Il y a ça t'es solo hein. Ngandenge na fait théâtre. Ba comment ngai. Bon c'est mon côté énorme niko yo ali. Merci. Nalibaya mukiona alors tonto yeba espéra jingaka mais biso tu vas apprendre biso pek à l'époque bon ba mince ta peine ba pire mais justement mais ce que yeba on dirait na relation amoureuse dans l'une de tes petites sœurs comment on gère te wana oba bozi confondre ne bozi elle confondre bozi c'est qui jingaka te ki bozi moni reste moi lobi moni Dieu merci bozi ama sera moi c'est abotama na moko après c'est maman libala moi libala moi bande répéter ça wana et c'est là qui était moi na mosakola et puis akima point oui ça y est akima point attends akima point beaucoup t'en raté oh toi tu connais oncle akimite oh molobote et pas le bati molobo ne va te le kuta hein molobo le kuta na ebisio oh babota ni sera moi c'est sera makufa madolita botama na moko na 10 litres te yane espérance te yane na molobo wana des mo confusion so kuta na lobeli bon c'est le via le big nyongo sila te libala nyongo libala pesa la radio na pesa kama tena mbongo na bazaire boni ko nozolo bawana alors faut un dollar te lita pesa ko via baki aboto le club jipi no na ya tambola na nazu yango ne sais pas nazali ne ba ngala baraka na kena le pango na tiki yango na simba yango te na sombi na soma tabana moko na tika yango wana tanga ifasi man tabawana elle a récupéré Jeep Naï. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que message comme il y a de gros à travers le monde. Il faut arrêter, moi, Makasu. Pardon, petit, il faut le bas. Non, le bas petit, il faut le bas. Moi. Oui, mais question totale, tu as bien bolé. Total, image, et belé na YouTube. Nathalie n'a vérifié, mais vous avez chômé. Vous avez icône. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est total, l'État Bembo. Mais pourquoi l'État? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce secret de polichinalité. C'est total, le roi de la forêt où il rançonne. Merci de le bien. On est tout confondre matérialisme. Non, on n'a pas de petit nangai. Le petit nangai. Même petit année à journée petit année chéri diawa na bakine boy ata yo ba chip moko e bimi ko na États-Unis ba ben ka ma ka yo ko bango ka duka na internet au monde ekutaka militaire ekutaka 350 000 $, je crois bien. C'est au civil nango ekutaka 1 800 000. Wow. Yo so sombi yango nana bien au sommet équipement musique wembaka te ntango okozokese na yo okomi leader mpo na balabala bayebi akomi musicien ana jpk mais batutu bateka banango mpe na mikili mosusu na kati ya kini lelo yo kotambola nango kati ya kisasa mais ntango na kosala oyemba parce que aza musicien te bakomi so musicien ofie soki batlesi ko voiture karo oza na yango na scène eloko mosusu ngai la semaine na kati ya kini okotianga na moto tu nde wana ntango kombo te oyebi kaka oyebi guerre naza na yango ntango otalaka bamisio baobetaka musique lelo biso tomoni mwa image na yo moke epa le roi de la forêt parce que nga mpe na bible na ngai nakokosa te ngai yali journalité plus bon merci beaucoup moi besoin alati ya journalité ok apesi nga yango te apeti conseil na 82 na forêt nationale abwaki yango bafanatike waweli tipa mondele yango peti yango azali mondele yango alako mokolo afanaka na liège na Anvers asali cercle ya journalité na bafoto tout ça là nga mpe anayebi etelemi tout ça là naleleli yango na blouson fona kenongi sasa atake fana Johnny un jour fona présentation na journaliste ya mboka na biso bamona yango ona lati yango mais za occasion mpona biso donc ezali te ke
ngwazo te tiriki te eloko te Johnny Hallyday à la tango. Simba ngoko Ouais, nous avons appelé ça original. te Simba Non, Simba quoi. atala bien Exemple. nayebi ke Donc, na lero oyo, na lero yo bakolobaka yo net te ngai moto neti te moninga azali nali artiste au cœur ningaka bato naza égoïste te koya bino okola na pasi okoma ba égoïste olingi bato te mi mission nasalaka epai na olingi ye te égoïste j'appelle Tabembo ngai na mwana noble nakola eya na bible nakola na bozwi te nakoki mpe na pasi te Jésus écrit à l'obé en autant avant aller sabato mapa. Alors bien botondi awa ngai Yesu na koyi na bozute pe na bozangi te. Na za mwana ya mobola. Aloba yango. Mais biso monsieur congolais mboko yo ki sasa to s'occuper de tantôt. Fâché du pouvoir te. Nouvelle ère. Tu peux comme règlement des comptes. Non. Non. Ata nabia. Motatuna ne ba yelanga ba yebi ba motatuna ngate. Ngana zali intégriste musical na pona ba petit o ba isika nous génération to kota masolo ngo no to pesa na kana petit et moi époque de salingai te quand de salinga moké. Nous sommes toujours sur le plateau bien sûr avec Lita Bembo Libé qui nous a montré à sa bibliothèque vivante. Oh Lélo. Merci. Vivante si vous voulez bien. Une bibliothèque donc c'est le mot ah c'est la biso vrai bien. Alors toujours na biso avec Lita Bembo, je pense que José Moulumba à Londres, il y a Béni Barcelone dans une émission avec beaucoup de plaisir. Lita Bembo de musique bino bostala ki époque il y a makasi obetango awa okolongwa kasavu botoma tonge okeyolo ozoka nzembo moko na bar. Alors les lotango yo moko ovandaka na poto ozo observer musique kuna oza awa pe na Kinshasa obeta moi tour oza muto tambolaka tango yoka musique époque na bino époque à lelo lecture ni osala parce que le mot na actif na l'embité tenda Frank Temai Frank Temai c'est vrai mais ça Temai c'est ça Temai au monde jamais comme on a joué il y a 50 ans bête kabali mais comme on a musicien il y a 80 ans Aznavour a créé on a 95 ans d'âge. Mais bête a toujours l'Olympique guichet plein. Au moins il faut toujours sa culture on a mis toi batoké l'artiste musicien est un musicien. Le lo on a demandé le lo awa. Tu na chambre quoi. Mais bête le style. Maman on a quelqu'un style moko observé ngo fumbwa. Fumbwa est un moins cher. Makata ngo dam. Comprendre ngo za kasaka mo moko. Comment bébé ebele de ba rythme ya ngambe rythme fumbwa okocha tembete yango na internet même na YouTube total na émission parce que ba comprendre que na ba comprendre que pour wona bébé musique ya plagiat alors que le pen internet na ba petit ça musique ni ordinateur wana ça bien fini LR azu copier la classe B akina studio code yango ba ralentir yango bati ba voir na passer les balles. Le ministre il y a que comme epelé moto alingi na fana beta kola oyo na comme kola wana pour la ça fitting na moto oyo c'est ça et pas de comédie mais toujours je mets attention toujours na zomona lobby autour na ba pas na spectacle tout ça la kala ba beta le kola oyo lobby wana na pena za na bible na ngai quoi journalité ndio na ti besoin là ti ça journalité et ça ngate. Pourquoi? Avant Naya, dans la masse en verse. Donc, c'est la misère de journalité. Mais, je ne sais pas qu'il y a besoin. Je conseille de me dans la forêt. 80 ans, Bokarango. Masse en Zoakango. Il y a 203 ans âge. Dans le monde, il y a une fausse on a yango. Na sakutu mikanda. Na bifana que qu'on a besoin de laisser Congo, Zaïre. Batwa mon yango. Que voilà l'idole du journalité. Yango blouson. Et ali ngwanzo te et ali tirikite ni balbaka. Ato bino ngazanate, ça est le côté. Mais nabi a journalité. Vous comprenez yango? Très bien. Donc voilà, nous avons un modèle. Tant que James Bond a un Congo, Zaïre, il y a un peu ailleurs que de faire musique na biso na spectacle show. Na 70. On parle de ce à outil Olympia. Fusion. 4 ans après,
Ali Foreman. Et ça la vidéo au moins voilà. Tout ça li moko veut dire musique et outil. Bato il y avait des gens qui veulent musique ça là. Regarde biso. Faut musique ça là. C'est quand on comprend le mot que il faut tout la poto na guerre dans les ali na ali intégrisme musical. Guerre dans les il faut tout créer news age music. Ba petro ba tout monde na sikoyo. Ba Ferre, Robino, Fabregas, Héritier, Deplique, ba Roi de la Rumba, Karamapa, ah oui, Karamapa. Tout va jamais ça succès, tout le monde hein? Bangonde les lots il faut mettre dans l'Olympia wana pour tout ça la G Asika. Oh bête déjà, oh la porte balinga bango tena combattant, ba li ba na bango. Ngana ali awa attends le combattant. Le bien dans la poto. On attend mon ngai. Pour bien faire libeki. Pour ne pas être combattant. Et il faut que combattant ça il est là. Ça fait 10 ans c'est quoi Mbola Zomi. Oui. Mbola Zomi. Botal. Le Mbola Zomi. Musique qui met la sûreté. Moi c'est quoi attend que la musique est bête, la jeune on a ba mon na poto parce que na poto ba na mike ba tondi ebele ouais ba 18 ans, 19 ans, 15 ans, balingi musique au matin. Mais mon colocaka, mon tokola Fico, Nazui Fabregas, na Olympia, on n'est pas tombe. Yakei, abenga ka Robino yo, Olympia tombe. C'est quoi, open mon tokola, sur ma caméra elle a fait. Ah, journée aux aguichets fermés. Et c'est, naïebi. Oh, naïe musique ya. Mais quand on a label, chaque artiste a un label naïe. Parce que dans le temps, tout le monde a papa n'a pas sauvé qu'est-ce qu'il y a mangana. Azana produit ba musicien. Les lots c'est quoi le label n'a fonctionné par rapport à la jeune génération aux hommes on a non, moi chacun soit azana mon pata naïe. Représaillété. Moi on a toujours préféré suivre les producteurs. Les producteurs non musiciens. Autant musiciens mais alinge loko wana ko verkis akaba ben slima akaba parce que pas que na poto mais le lo bazana moyen nambita ko verkis moi ba moyen oyo ba ko sape que asubi des pera quel matete pesa pete matete pere mo kapesa na kalamo pere mo sape na yolo pere mo sape na bandal ba sala rangote moni bana moyen moko ya bango ali na famille tout ça to nganda tout ça mais moyen que ali na musique wana parce que ba monsieur moko ba koli na pasi vina bango so landi yango ko na pasi jamais à cause de la mission n'a pas naïe. Vous comprenez? Mais pourquoi les tabés vont na poto mbole belé ba œuvre peut-être yo karaté pendant que aux gens ma kasi boy. Merci. Moningai Nazali ngate. Nazali ingénieur du son. OK. Na tangi na nouvelle en œuvre na celle 5 ans. Na celle maîtrise musique appliquée et high tech. Autre na bien pas la télévision. Motasala Mario depuis à fin découper à mon gars. Na travail na ba moza. Jeune. Des fois au tourna. Ba te belé na travail na ba te belé ça na commoté. Et belé ngani mosabili ngana ali mote précision. Na ba so ko na YouTube le ko ta litabe mo show. Otala avant qu'on staki pas mamele là. Seconde na osala ngo na balcon. OK. Ya sika. Bon coco, cliquing, ori kele mo mangala, bononga, tomba kundo, eko kwanga. Erime episode de chez nous. Et bon coco konda, maindombe. OK. Mboka mosengo. Donc biso. Nangisko na mené tradition, na sana yango. Basi sana yango. Mais osala na moment nini? Mais tu te compares de temps aux gens qui n'a pas de potanga. Na tanga ngana na ingénieur du son. Na c'est ça. On accompagner on a musique, on la musique, on la tété omoni moi accompagnement na yali. Webi likamoko na ko dile webi tayo na ta na télévision na yé na chambre. Je vois des musiciens moko en la poto azana 3 valises et tondi abeti moto à côté studio à Senenzembe. Yona yemba ngwa, boboyi bango. Il y a des gens qui ont la télévision. Je suis là solo. Je suis là solo. Mais question, monsieur, vous avez connu. Quand monsieur ça, vous le fondez au début, vous avez quelque part. On va donner la droit. Très bien. C'est la vérité.
pas bateau de là comme leader n'a ça pour rien pour te trouver ce mais yo ba histoire que pour te aucun en France na banlieue aucun à Londres ton na Boapi aucun à Bruxelles na ton à Liège na habité ba moko on a 4 valises yo na oko de na quoi musique mais mon oblige pour la bakene beta yembande bina c'est ça nous voulons Très bien. au lieu de la télévision au quoi monsieur sapeur laissez les sapeurs parce que ça marque mon basa là ka parce que tu beta musique. Très bien. On comprend, vous faites ta musique. Tu faire déshonorer musique na biso. Mais il faut monsieur Yemba. Nani aucun musicien a papa Longomba. Le premier s'appelle musicien. Tout propre. Pas Vicky Longomba. Ah, tout c'est propre. Tout est naïe. Après aussi Misos. Après aussi comité de la structure. Il y a Soukinebu. Après baké belo boka bata to ba vie do nganga. Ça veut dire même qu'on peut franca tarito comment il me reçoit ça bien ta kasaka. Très bien. Au moins on dit il parle pas ba reçoit ba sumanto na franco wana mama qui tali combo 1814 boy fondé mais balba ngote mais dis la vérité hein na ko tomate on a parole fond na kuna à tout dans on lukano peut-être na ba tumoko boy ba osa moi langage wana oso imba langage ngote oso ko fina balabala wa babina bina allez qui peut se siriona mamile là et pas moteur de Franck Tembaï allo lobe non il faut le comme moi raison sinon au moins au sangisi nani l'os c'est na zéro pas to coller merci alors lelo suite Stukas et Sukandengene c'est pas fanatique non tu pas la message lelo tu m'as souka sur la soirée. Oui, bon, bien que. Je m'en ai pas eu la nini. Non, que livre moi sur ma journée pour faire anniversaire qui na décembre. Na table na moni vanity. Français, anglais, et français là, anglais là. Na table moni français vanité, il y a anglais vanity. Il y a anglais il y a français. Na table moni bati photo faire. Ah, faire gola. Na faire gola nini na sombi. Il coûte 3,30 €. Na sombi pas tant bien. C'est là-bas. On a parlé na Fandi. Na ti moi 1,5 pour tant bien. Et moi page moi bien. Balobi faire gola. Le meilleur chanteur de ce siècle. Le chanteur congolais d'Exaïr de ce siècle. Vous comprenez? Na bandeli encore na motanga yango ici ngaité balobi yango vanité comme livre et commis yango que quand on était de ce siècle puis tu ba artiste siècle passé na ba reçu tout ça là yé ba tié donc année prochaine tu as 20 ans donc siècle ni mo ke longwe à cause ça là pendant 20 à cause 5 à cause 4 ans 24 fois centenaire comme nous tika la kuno. Ça c'est l'artiste. Les garçons, tout le monde a été featuring, c'est un micro, amplifié en marketing. C'est un chanteur. Ferregola. Si. Ce que je le Ferregola, la Koyemba, Beyoncé. Chanteur Beyoncé. Chanteuse américaine. Afrique tombe. Même américain, même chanteur américain. Ça c'est un artiste. Donc il m'a fait le meilleur chanteur est mort en Abisso. Comme les Wakuso Kabarochero. Bamundela lobby américain lobby. C'est quelque chose hein. Quand on se met tout. C'est profond ça. Hein? C'est très profond. Ouais, merci beaucoup. Ce livre en tout cas, il faut bientôt temps pas ensemble tout découvrir. C'est très important. Hein? Alors aujourd'hui, Soukas va quitter. Soukas, parce que aux anapoto, aux leaders, aux salles qui d'époque, aux salles de la musique à Congo, lelo. Jamais. Petit cas les chefs d'œuvre. Ba monsieur musu bete pena bango mingi baza pena poto kuna. Et pourquoi pour monsieur Nzambe rappeler bango. Mais pourquoi tout le monde a concert moko bosangani na poto bobetite itaranine. Mais oui bien. Question na faut une question parce que monsieur on a basé sur l'esprit musical. Il faut ça art mo bimba on ngazana yango. Ngaza rocker ça art. Ngat na ko tema ka sikona la blouson. On a nani mais
Ouais, il est bien, il est Ah, il est bien. Ah, tu vas bien faire d'accord. Tout le monde a quartier, baby. Ngasa musicien, ngasa rocker. Oh, changer jamais ngai. Zoanga na monsieur bien combo, to tele mesika moko. Ba hotel matin. Ba ko ta sima ba zu voiture ba kei. Na mo la vérité solo. Ba pas un peu psychologue, ba ta ngapena boy. Ngali tabe na bimbo. Et était pas plus on nene. Na ba plus ezala ngwana. Tu mina balabala na folie spéciale. Yo na ba to filmaka. Na bit ba ngai. Okotala ba ta pembeni na voiture. So on a rien. Je suis en train parce que nous avons un cœur. Nous sommes en train de faire des choses. Nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Alexis m'a dit que nous avons fait des choses. Nous avons fait des choses. Pas Yango. On a vu des choses. Très bien. Mais ceux qui vont continuer, tout le monde. Sans Kobanga. Alors, Yango est permettre. Ce que tu me souviens, il y a comprenant que les lois sont pas mes sécurité. Oui, bien, moi qui t'ai rencontré, n'a pas de kuna. Spécial, tel qui t'ai rencontré, quoi petit nanga. Tiens, tiens, quand tu connais ça, ah, peut-être et puis la guitare vraiment yo. Au moins, ngai na artiste. Maman ngai tanga botinga. Abi moi les musiciens. Famille absolue zaka balanga nzembo. Ngaza artiste. Mon image de travail. Naza tanga musique na bien ngobo. Ata moke mais na refaire na yango. Mikolo tena comme tout ça ici là. Tu sont dans le pango. Tu invité bien boya les personnes. Oh talbi oh. On est tombé. La musique ça était ko luka. Les internet. So il na mettre sur ça internet. Abete concerne États-Unis comment langai. Très bien. Mais s'il faut pas il y a des années 81. Pour savoir la caméra, il faut au Fukama. Si l'année 80, pour la caméra, il faut VHS 1. Allez, autant que l'ouango, il y a l'ouango 10 000, à 15 000 à la caméra. Au moins, très bien. Tout souvent, alors, tant que comme ça, album, La guerre des stars. Et ça, il y a un album, La guerre des stars. Merci Franck. Album, idée album, La guerre des stars, il y a qui, politiquement, à Chikabiso. Personnellement. Vieux Chika. Ok. Il y a une idée, il y a une bandaka. Je me dis, avec ce biso, tu as 5. Nous sommes en tant que au caméra. Tu as 5. Mais na 5 ans, tu as que Gilles, Espérant, Bozi, Nangai. 5e mois, tu es Manzembo. Vous avez 5. Non. Autant athée. L'émission autant à côté. Ok. Autant athée par autant émission a été. Autant comme on a été écouté. Autant on a dit mais autant en côté. C'est le jour de répétition. Et pas chika chika. Ah, chika chika ayebi mutambo ayebi. Et pas chika chika. Jour à studio. Thomas studio na garde place na Medellin. VSP studio basona kinga la quitter. Ba on espérant. Il y a celui qui a bien zemone côté. Oh. Bon. Karatela moto pe bindi kandika sala ka karatine yaka ndenge wana kaka. Zemi sikonse munaye balongoli. Na komeka na studio be okutu yaya lobi yaka espérer répétition te ba soki na espérant zemi balongoli. Eh ben sur les bandits zemi ba lekite zemi na ngai. So qui peut-être guitare spéciale et ça la vie bien. Merci Co, la première dame de Lausanne. Yago Belisha, parent Rich Andelo, elle n'en fait pas comme les autres. Et ça l'a eu plaisir. So qui basina samokili bazana kala kola yonanga. So qui basina samokili bazana kala kola yonanga. Nako banzaka yoye nako batela okisi bangonde mpasi kiswe melinde moto aye mwana mama Gila Bandi
banda to ngala bandi banda to banda kingana yo jila koti nazwaka yo na makambo te o espérant o salela ngai zuwa te o oposi espérant koti o koti se na maboko na ngai yo wemba zongi olakisi nga bafere ya mokili mwana oyo nakozongi bakomi kotongo yoyo pamba na ye grave sikoyo partie ya 5e nga nasali yango bakomi kotongo yo ya partie ya 5e ona yembi wana oyo bodotanga kombo bakomi kotongo yo pamba na ye graph studio yindi studio yinda sikoyo moto sikoyo pe aina studio so taka comme je sais pas comme comme c'est le à côté comme sikoyo ko diriger séance autant YouTube au moins la film yango oui de taille on a YouTube autant comme diriger séance mais c'est comme ça parce que c'est bango et ba tuna ki to me wana studio pour to ko ça yango mais to va dire ba so il m'a pas ngai. Voilà après Ndenge et le Kaki. C'est la guerre d'histoire. Les histoires. C'est un peu cartonné. Nulle part dans le bango. Nulle part dans le bango. Merci beaucoup. Alors, toujours continuer, mesdames et messieurs. Il s'appelle bien sûr Litabembo Vielibeki. Il est artiste ou les autres tu sais na bango tu photo battre nano jusque là ba icône na biso ya mboka ya musique on laisse biso bien merci Alain Dynamo l'homme surprise agréable Bogart Tina Poche depuis la Belgique merci à Gauthier Mascotte les boss idéal merci également Noël Kito Black des dons pour les soutiens je n'oublierai pas encore une fois de plus mon vieux les Bogart de Birmingham José Moulumba. Merci pour les soucis et le soutien. Les cœurs de Béni Barcelone, mon vieux le Bogart de Suisse, mon vieux Timbo. Merci beaucoup. Mafou Benz. Je ne t'oublie pas, pourquoi pas. Mais c'est le président Super au sol. Il y a Maman Gisèle Matota, toujours dans les bons. Alors, tout le monde qui est vers la fin, l'émission Oyo. Moi, mon cœur essentiel. Moi, essentiel. Mais c'est quoi par rapport à Awa, Troyeba, Dauphin. Moutou Oyo, Vani Napoto, moi, mon moule belé. Moutou a tika la kokipe makambo Kinshasa awa ezalaka nani amoto d'abord toko so pe na ndenge pe na yaki tina ndenge pe voyage oyo pe c'est ça ka Congo ça c'est garde baba asala ki yango bien na ndenge ele esengaki akompa na sika wana koto moni koto azwa ne trophée na bana mboka azwa moni c'est un artiste bon azan les artistes à danger. Tout le monde a un album, l'album est un et alors, à soi quand Zembo, à Tali copine Lango, accompagne ma sonne comment les lots. Chaque avance, il y a pas Mikolo Kwang. À qui avance à Mingia, ça c'est le Kwang. Ce que le monde est là, ça là, il y a un moment où il s'est mis bélé. Oui, hein. Moi, j'ai dit que ça là. Les allons le caisse au sala. Ça là quand même. C'est grave. Mais est-ce que vous avez fier naïe parce que le lot a commandé mon artiste en danger? Il y a les apostolo. Il y a des apostolo. Pour Badona, il y a un spécial. Bon, spécial, quoi, il y a spécial. Il y a à peine un. Il y a spécial yaka tous là yo tous yo peut que ça la biso bien ouais y a pas de problème ça na yasa on a dans un millier meneur de jeu alors to continuer moi ma question monsieur Zali lelo oyo tout le monde on dirait qu'est-ce que l'homme lobby interpeller ngai on a souci ba jeune oh ba ça carton ba ça succès na kin tel que ba Fabregas ba Robinho Mundibu ba Ferregola bazamo ebele bazongela kobeta na poto initiative wana uti pa ya nani ngai ça fait ba pesi yo mbongo ngai na lobi kenali intégriste musical poto fongola G pour omi bazana déjà ba ki ba ta problème oui moi très bien c'est quoi une nouvelle ère oyo fatia lobby yango wana biso peut profiter kana kati wana mais au constat on pour convaincre les combattants deux les combattants vont faire un petit onate OK donc vérification
parce que comme opposition fachi na mafa na yebi yango te eza réalité biso elaki nsima ndako ye mpe ake na ye ofinga suye na ndeni omoni ndenge azomela pene na motoka na ye alaise aoseka na ye akomona te balacoste akomi koseka na bato tu siko makambo mosusu donc on peut parler comment dire que ngai komba eza nini ko quand esalanga toujours na bachaîne na biso oyo trace ekataka musique na biso nzemba 7 minutes baréseau na 3 minutes ngai nalingi yango te mais la mondialisation non, évolution technologique ya nini lokuta bamiyibi nabi nakata Congo démocratique oppose mon bien so ba miseto papa mbaki to sala boye biboke to sine baso ngasimate pour pesa make bakata bango na Congo basala boni na film batala bango na mboko mingi na yebi yango te bango solo bawana nani c'est ça notre combat. 8 minutes, pas de 8 minutes. Ça, non. Dans Nigeria, ils ont ma tradition. Ils ont ma tradition. Si on n'y a pas 6 minutes. Parce que les gens ont mon abotami bas sur les mailles. Et tu as mon ana. Au cas où tu as quitté. Dès que tu es Nigeria. Au cas où tu es le bisi na kangi. Il faut que ba leader eux basa azwa. On va ça featuring. Ba on des problèmes était. Est-ce que pour bandi makimisi kongoli makasi na ba leader bandi makito makasi faut apetwa mbeta Olympia. Afani bolaka Paris kato afani ka bo fabrication. Boum yana bango ferré. Ali yango pina bien. Affaire na Paris boniko. Boniko c'est pas nini. Ndafa na mboka nate. Ferré na Paris ça veut dire au pesimbo aboyi. Na ba scandale. On a fait quoi? Budget aller à Stade de France. Ah bon? Je dis la vérité. On se plein. Plein. Parce que les vacances, ça c'est les vacances, aux Ivoiriens, tout, Nicole va t'attendre combien en stade. Bon, Nicole, il faut pour ça, Bango. Très bien. Non, Nanali pour ça. Non, mais toi, tu te combats, il y a un combat noble. Les musiques congolaises, elles sont en poto, parce que très sanguin sur la biso. À mon avis, film est poto, et il y a la télévision sur les caméras, tout à concert, qu'on a plein. À mon avec un open vote à solo. Ote ko le Chine, le Turquie, il a été. Abiman a été. Aïe concert la valise. Bon. Aïe concert la valise, peut-être combien mi balé. Ce conseil a changé. Côté mode, côté musique, il y a un poteau. Pour il y a musique très bien. Tu spécial. Bonjour. Il y a pas un chanteur. Bonjour. Il peut vous appeler bien fait. Tout le monde fait sa commission. Mais il y a je rappelle bien il y avait l'état vieux libeki. L'état bibliothèque les lots tout ce parmi la bibliothèque tout ce qu'on a bango il va faire partie là. D'abord on appelle ça vient dans Libek l'état bembo Kolokwanga. Le premier showman panafricain yambo cannabis en Afrique mobimba. Esaïe. Na remercier mingi nga pesinga pe opportunité pour na vanda walelo. Mais bibliothèque faut le baquer. Motalbaka ndengwana ezali président Bongo. Je sais très bien. Non, faut se président Bongo. Tant on va passer un diplôme na Africa Vision a commis parce qu'il y a un concert on est allé à suivre de la somme donc na un diplôme a commis l'état bembo zaïrois showman premier showman panafricain ngaité le vieux Bongo comment continue la fierté histoire échange raté quand ndenge via le biwana c'est parce que ça ndenge wana alors batu mingi ba yebi yango. Vraiment, merci beaucoup. Je suis l'un d'artistes et musiciens. Spécial, folie d'amour spécial. Agents spéciaux. Agents spéciaux. Vous comprenez? Mais. Les alliés. Bien. Le bandit n'avait. À âge de 12 ans. Si on a mon poto, on a vendu un poto, ils ont grâce à vie. Si le long a la musique, il peut pas surtout ils avaient. Navani na vie bamvule belé awa mikili awa naza toujours na maboko na ye
naza pembeni na moyembi na yembaka pe c'est boire le lac tous les cas le lac até avoir le raté hein nga sembaki donc obebisa émission ya le baraka alors ndongo zomona wana ezali ndenge wana parce que lelo oyo ata vi azala te nga fona azala na représenter parce que libek aza toujours en vie donc vi aza nano en vie alors donc il faut mokili aza icône donc ndenge eza wana alors nga naza pembeni na ye en tant que spécial la nouveauté que la mine tezoya donc tout le monde a ba clip tout le monde a vie ayawa pour musala ibana malgré moi ba makamezalaki mais siko lokole Cécile ba tableau to kiti maintenant siko tozongela musala na biso bana kini bana braza partout na Afrique na monde ba komona siko clip oya Bangkok bibliothèque Konda bibliothèque Konda bokomona ba clip ango penza na dasopa danse wana na kanisi moya olakisa ngo boezate parce que ba koyiba yango donc ndenge yali wana donc eza mikolo tozo préparer dans ce pas dans 16 heures tout ça la recrutement alors boule banda va vivre en retard na vie la raté na vie retard so ko final noté faut espérer toujours tellement ozomona miracle ozomona bimaki na yote bimaki na yote na mwika boye vanda wana nouvelle ère yango siko vie pa ye siko mpe na nouvelle ère il faut tokosala mpena siko nouvelle ère tosala yango mpena ndenge ezali mokili bakodécouvrir ça pour mentir. Merci beaucoup tozo libéré alors message ya suka mpona bana poto bana mokili mobimba oyo balandi yo ensemble na plateau moko na Kolo Kwanga vie libeki le plus grand showman panafricain alors message ezakaka ke kopesa bambote mingi surtout na vie libeki litabemo le premier showman panafricain disait le président Bongo na moment wana malgré son âme repose toujours en paix alors naza kopesa mbote mingi pa ya mama aimé alo na Bruxelles na ba petit tukuna mbote ya makasi yango wana bozomona yango nano roi princesse na ba princesse na ba Dalia, Dinor, Daivon, et puis notre premier ministre. Voilà. Alors tu peux savoir mbote belé na mama za kuna mbote yangwana. Et puis na robo sénateur ko pesa président Mbaki. Président Mbaki mona matete. Surtout yé. Et puis na robo sénateur soute président aussi. Tu vas ça là vraiment qui était. Tu peux ta musique. Pour image saisonga. Mais nazi bisayoko fanatique basé belé amoko donc basé partout mais le ko bazo la na émission moni via ça venir na malé merci folie spéciale donc c'est bon merci kitoko alors Kolo Kwanga to comme pe na suka fanatique na yo baza ebela travail na ebi moni fanatique ya pesa gembote air tout lingi mais souci na zanyene ba mon nouvelle ère le nouveau clip tous lango 3 clips à 4 clips mais tu vas bibliothèque Konda après tu continues la victoire au moins autobus na sikoyo mais aux arabes c'est là meke aux autres 2 minutes au long 2 minutes donc bonne année puis merci vraiment na demaki que ko ya manga boye parce que ma commencé belé et pelé au moins to fande bando besoin na se de te aller bando faire na se wana danger tu ya kuna monsieur tieli kuna monsieur pe ko le lango pao naza musicien mais ça y a qui travaille sur ça mais le yaka le là-bas donc ngai pesa tout le fanatique ya monde oya sukas oya lita bembo bientôt bokomona clip asika bibliothèque Konda la danse au pas. Merci beaucoup. Alors tu remets la souka to souka na nzembo oyo lita bembo zo betela biso awanga nazo pesi merci na bino totala ki biso merci également l'équipe technique Chaton Kolo, merci pour tout, pour la réalisation, merci à Ozengalina, merci également à Maëlle Sadiki, Gloria Olangi, président Regain Ouassissoa, je t'oublie pas, pourquoi pas aussi Mike Ndenge, Bandeko Nyos, nous travaillons le monde, Boutanika également, merci beaucoup pour la participation. Nous sommes à la fin et à très bientôt. Au revoir, je vous laisse entre la bonne main bien sûr et l'Itabé. Yeah. Songa mama
zonga ye chérie, zonga ye mama. Ngana komi kisasa. Nakutani na journaliste monene. Nakutani na journaliste monene. Papa Frankie. Papa Frankie. Yemba. Franka Frankie. Frankie Temaye. Papa Frankie. Oh. Frankie Temaye. Encore. Papa Frankie. Oh. Frank Temaye. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes fait tirer. Restaurant L'Orangerie. Les restaurants L'Orangerie vous offrent un cadre idéal, surtout un service de qualité. Poulet au makala. Soukanelengi. Chaque samedi, buffet congolais à partir de 12h, accompagné de la musique douce du groupe Les Professionnels. Notez bien, les enfants de moins de 10 ans payent la moitié de la tarification. Notre adresse, boulevard du 30 juin, arrêt Vodacom, en diagonale de la banque BCDC à Kinshasa-Gombe. Pour tout contact, contactez-nous au numéro plus 243 99 000 77 77 ou au plus 243 81 493 78 44. Restaurant L'Orangerie, Koudia Koussia Balala. Bienvenue à tous et surtout bon appétit. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende.